Kulusaku munayeka kulukeba. Ya kutula bisote. Tali Kimoko. Grand maître Franco de Miamor. Tes petits frères te rendent hommage. Mena kokata pe muntu moko te parce ngai moko na yele na apprendre. Papa tutilatia na pesa maloba. Ma tondo mbutanga na opesa maloba. To sengeli koyeba eloko moko na programme na bango baba ki sok basali yango bien et kokende au-delà. Za ko net bakangilo na kati ya ndako ba yebisho ko pono bima ndako fokende na nzelo. Yo pozaka na kati ya ndako yango ulukaka nzela wana menzela ngozo ko kono obimate o continue kana nzela wana. Donc pour la date ko limite ya programme wana comme périmètre donc si to kozama éveil ya solo siko bango pesu basali ba programme ya ko contrer éveil wana na masolo na biso tant to ba même ba masolo fumukimba ngelo mona bandela na obaka même kibokoko tant to linga to kota na kibokoko nam to koti na kibokoko te to sala kaka ba religion révélée donc eloko na sengel toye bango donc batwana à part ba programme na bango ya conception ya buzoba baza suna contre programme kio to kendeka na mo exemple moi muke ya Kimbangisi église Kimbangisi za ate za église eza christianisme kaka mais mo to comprendre ngo te photo comme obengelo na kombo na to mona déjà très clair exemple neti eloko yo message yo fumukimbango atikila biso mukanda to tangango ngana kutana na ba historien makasi ya bekolo na biso te ya bekolo na biso te makambalo baka nanga na regretter na biso mo ba congolais ndeni to makambo wana te donc fumukimbango ndenge anda ko lobela christianisme na masolo na yoka na ndima keloko wana te ke o atikila biso mukanda na to tangango pour nini batu basala critique à mukanda na ba mindele baza ebele soto be to luka kut ba to tiata ba tema ba livre ngo boluka ba noir morte na ba critique à bible et puis éveil ya fumukimbango photo ba pa kutana kana ba ntiye batu ba noir mingi ba utaka déjà o ba yaka déjà na Congo na période wana o pe mo ba sekuwa ki ba ningisa ki à part ça na o yimo pazaka nango mais mundele asala chaque fois eloko biso to kolinga to kende to landa nzela mo fa landa biso suna nzela na a détourner biso photo linga to e ba vraiment vrai nzela na biso pona koyeba ngo fo ndeto ba likambo lisanga mon nana zaki étonné koyoka na bandeko mususu ya ba congolais te makamba ko ba biso ba ko ba lobina na fumukimbango mususu abiku donc na ba texte ya Kikongo ba sala ba nini mais soko yoki ndeng banda lobila kibonzambe ya mindele donc ngapa ngelo ko na ko fumukimbango atikla biso mukanda na to tanga ngo na za sur na ngote par rapport na yokaki na za sur na ngote donc ezaka momoko ya code biso ko zonga so christianisme bis tant que to andolobaka mukanda wana ba mo balobaka balinga muta critica biso sa publicité na biso et ça ba logique na bango donc ko zonga biso ka na nzela wana bon dede concernant programme moko makasi o ki o ndenge sengel to yina naka to se contredisaka yango ka to salaka yango kande to saka komi ni sabiso ko yamba banzambe na bango donc wana tout déjà si to lobi yango mais éveil à solo donc yali même temps total na ba combattant ni nous surtout les ba connerie un vrai combattant faut abandonner nous spirituellement faut abandonner nous spirituellement donc ozoma na combat nous okuta batumisuso o ya benga Jésus o ya benga Mahomet mais histoire quand to perdre guerre ya 97 donc cacophonie na terrain donc ndemwana photo lata kibonzambe na biso ya solo to yekola mama kam na biso to tika ba théâtre ba christianisme bis to tika ngonan to kotite nan to zongel kiboko côté
non tozongeli ki boko côté. Donc esengeli na biso vraiment kwa mukolo tokokoma et force à mondele ezali kokabola bato kokabola biso mukolo tokokoma na niveau que nga nayebi ke na ko toucher ndeko ndope ite ndela kufi force à mondele kaka eza yango mukolo tokoma na niveau ko biso mouvement tokomi okende na ba cérémonie ke nga na ko tia ndeko zambwana mukongo mbeli na mukongo te isili. Donc faut tout ça l'effort tokende na niveau wana. Donc to kolingana ya solo to tika qui combattait libumu. Bon to tika qui combattait libumu eza ba programme ngone ba sala biso misusu tanto yoka ngo boye bakamsu bakolo baboye oyo kamerobi me yoka mto yokengo nandala ndende komo combattant mon Afrique du Sud azo bela ne pas bi nya za ko neti lumomba te na kolia fruit ya combat oyo. Il est qui n'a pas pu quitter nga bina ngamo comme na yoki on sondeni. Donc to photo comme à niveau vraiment to lingana kolingana ya solo to tika likambo ya libumu. Bon ba conception logique na bango ya libumu to landa ka logique wana. Ba moko ba bomba to za na période mo ya ba civilisation ba ba pesa ka information ba lingi. So ba mona okomi ko kende boye ba pesi bino pe oyo ko zongisa bino boye. Donc photo comme la capacité à koyeba ba fondement biso toyeba te biso bato banda histoire ba mathématiques ba science. Donc makamno to makasi biso bato bandango biso bato bandango photo comme to doit conscience na ngova mon to doit conscience na to longola complexe wana. Merci pour des raisons de temps to komi ko kende ko limiter un peu ba masolo ya milai il faut que bana okene pe na toucher point et puis ok na conclusion pour na to sala émission moko si William Lynch qui est à la 2T. Alors papa Mukulumpa yo yebisanga na dernière programmation na bango ya William Lynch ezali été il faut to comme ça va na niveau où ba serviteur yo ya bango ya ba noir oyo itizana ba mindele banda koyina batu na bango et puis batona bakomi ba mastana. Est-ce que par hasard 4e stage on qui ya suka William Lynch a programme qui est-ce que ngote to koti na mikolo ke bakagame bakabila bangonde bakomi ko servir ba mindele et ils sont servi bango bakabila bakagame ba gouvernement congolais mpoete bakomi sabiso na niveau ya confusion totale auto zali. Est-ce que programme ya William Lynch runa ngozo tourner te na mikolo papa Mukulumpa olobi nini ndeko muzali pe na pesi mbote kuna lokola okoti. Bonsoir papa Zambwana, merci na kopesanga maloba. Bonsoir na bandeko baza na conférence boze belé na kotanga kombo na binote. Bonsoir na balandinyo sur radio lisolo. Papa Zambwana na koti na émission oyo nazali koyoka bino na koti ngai pour na intervenir moi muke okolimbisa ngai na ko répondre directement na question na ote mais na ko relever ba makambo moko ya muke o esalinga moi passé. Oui bien, un grand écrivain africain, si je ne me trompe pas, il faut ezala Cheikh Anta Diop. Ce qui était oui za la mutu mususu pona ebi ke ba kolo ba Cheikh Anta Diop bazali comme ceux qui na ezali été ba kokotela ngai ba beta ngai. Mais il a posé une question dans ma commune il y a quelques années à Loba. Est-il question de la science ou de l'histoire de la science en Afrique? C'est-à-dire, les conférences, bazo sala pona, ko étudier, ba cause ya sous-développement en Afrique, Moutouana zayi moutumaele, à tout la question, est-il question de science ou de l'histoire de la science en Afrique? Professeur Kizerbo, je crois que tu as bien, à comment eloko moko interpellant na jeune à l'obia, l'Afrique noire mal partie. Chudi Wakibuti Mambulo, azali Mumbala, azali Congolais, à comment l'Afrique noire embourbée. Lelo na yoki maramoringo zongi bo passer ba mission journée nabino soirée nabino affaire ba biloko oyo batuana ba koma pe ba kondana. Mes chers frères, est-ce que vous pensez que le développement ya RDC ya Afrique est en cause biloko wana? Na mboko tozali
biloko tout wana botangi eza pe ko caractériser bamboko tovandi. Pour se développer, ils n'ont pas prié Jésus. Parce que topé sakabango toujours au christianisme eza ya bango. Ils n'ont pas prié Jésus pour se développer. Ils ont développé la connaissance, la science et la technologie se développer. Bicho tozakaka tant que tokozala na bokoko na biso te, tant que tokoyeba kimbangu te, tant que tokoyeba diangenda te, tokoyeba kimpavita te, tokoyeba tankanga te, tokubunga nzela. Arrêtez d'endormir les gens. Si vous avez besoin de vulgariser la religion nabino, encore une fois, je suis désolé, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit. Vous vous trompez. À cause il y a sous-développement nabiso. Bien sûr, si vous voulez revenir na ba cause lointaine, na ba cause proche, na ba cause immédiate, vous verrez que ce que vous racontez ici n'est que et loko moko oyo, ba société tout sont passés par là. Tilelo, les rapports de force existent entre ba dominateur na ba dominé. Awa toza ba victime ya ba financier, ba capitaliste. Ba onde bazo diriger monde, bazo ta la couleur te, bazo diriger na mindele na batu mwindu. C'est eux qui bazo ko konza pouvoir wana occulte, pouvoir financier. Ya onde zo diriger na batu mwindu na batu mwindu. Maintenant, pour en résumer na katana, j'ai l'impression que biso en Afrique, il y a une catégorie d'Africains noirs qui pleurent trop sur un passé qui ne reviendra jamais. Que tozonga na bokoko, tozonga kate, bomiko sate, vous êtes en train de rêver. Tozonga na bokoko, on a au 21e siècle, je suis désolé. Et puis les preuves, les choses que vous apportez, faut ou karasoni. Bolobia, christianisme, kimbango alopaki mukanda wana livre Bible botanga yango po bozongi c'est la bango yango. Entre-temps, quelques années plus tard, le représentant à Kimbangu sur la terre, son fils Diangenda, prend la même Bible pour vous expliquer comment ba ange va kitaka na likolo koya kokuta bisengo na mokili. Donc vous expliquez des choses en contradisant religion nabino moko. Donc vous quelque part source ya ba maté ya nabino et dans la kati ya Bible wana. Il faut arrêter de nous détourner banana biso en bourrique en racontant ba masapo biloko qui n'ont pas de fondement. Il faut arrêter. Le développement de l'Afrique commencera le jour où les Africains vont reprendre conscience que c'est par le travail. Rien que par le travail que Moutoumouine doit se développer. Parce que kolisa biso mabe, tozela kamuta ya kosale la biso, si ce n'est pas Dieu, et kosala mundele, si ce n'est pas mundele, je ne sais pas moi, c'est la chance que on zande asala. Mundele baya, boye bisabatu baya la biso. Il faut se mettre au travail. Na pesa par exemple awa na bandundu chinois azo ya kolie kolisa batu balo na loso. Les riz de montagne. Ayebisi bango, vous pouvez insulter Nzambe en sémant le riz ici. Votre riz va écocola tant qu'il y aura de l'eau, de la température du soleil et le sol. Na bandundu ngai témoin. Programme ya national de riz. Na lobaka makambo oyo bino oliebo ebisaka ba congolais comment il faut se sortir de la situation. Bozo linga tozongela ka tosambela Kimbangu. Et ba combattant ba ya na photo ya Kimbangu na ba marche bokeba parce que biso tondimaka Kimbangu en tant qu'esprit révolutionnaire et non en tant que mutu ya religion. Ça n'a rien à voir. Détrompez-vous, les combattants au bandimaka Kimbangu na balabala na et dans le cadre obino peseli en haute. Et dans le Kimbangu a téléménaka mindele a boyaka occupation, c'est dans cet esprit-là et cet esprit-là seulement. Sinon nous serions devenus tous kimbanguistes. Alors s'il vous plaît, vous besoin na posa que Afrique noire se développer. Bozongi sa makanisi nabino, bo créer ba canaux. Vous créez ma voie et moyens, au Keba en Afrique, yekola, science et technologie, science avec conscience pour que Tomitia na musala tosala. Totika ko sambela nzambe ke nzamba ya kosala, totika ko zela ke Nations Unies bakoya, mindele bakoya, Fonds monétaire international Mikolo, le gouvernement a été reconnu par le Fonds la Banque mondiale. Ces gens-là c'est des voleurs, c'est des financiers. Toza baumbo à cause de ça.
Arrêtez chaque fois de nous faire revenir sur le spirituel, ça c'est un truc individuel. Le spirituel n'a jamais été collectif, mes chers amis. Les athées que les Japonais va se développer pour les Rananzambe na bango, mais les va se développer parce que baboya yezu wana ba rejeter na bamboko. Tangu ba occupaka ba France oyo, na mona te ba français bazo kende ko sambela bazwaka mando qui se sont défendus. Bakenda ko sambela yezu te, c'est vous qui attribuez Jésus à ces gens ici. Ils l'ont rejeté. Vous en dans la photo. Est-ce que bon a bakenda ba église ya yezu wana? Il n'y a que les Africains qui sont venus d'Afrique qui adorent encore Jésus dans les églises. Bazo yemba alléluia makasi. Ah oh. Lukasa ya mbongo Utamai Mafebia Salon Gabriel Carlos Telecel Boss Matuta Epai wapi bomona babeta penalty sans gardien. Bango balamukaka dimanche bameli cigarette na ya ki robeta ceux qui basket na ya zongi na ndako. C'est vous qui amenez encore Jésus ici. Bango moko bakendaka bilanga, bakendaka musala. Il se lève le matin, il travaille. En tout cas, nakomonologiser malobate, mais je trouve nul que le long du 21e siècle, bolinga kozongi sabiso, soki tozongeli kimbangu te, soki tozongeli soki mukuna te po banzambe wana pe Afrique ya batumwi doit trop. Arrêtez ça. Tango ya banzambe wana na biloko wana eseleka, spiritualité za yo mutu pona vie ya bomoi na yo, salut na yo individuel. Soko ye nango betela biso comme histoire, comment on a livre ba na biso kotanga ndenge totanga histoire ya bana batanga ba histoire ba Charlemagne na ba mususu, c'est tout, c'est pour l'histoire, pour la culture générale. Koyela biso te comme une condition nécessaire et obligatoire pour que tout le monde aille bien, pour que tout le monde se développe. Arrêtez ces trucs-là. Papa Zambouana, merci. Zongselo Maloba. Biangoyo. Likambo nini nzambe osala biso mibali tosalelaka basi bango baliyaka balataka biso mbula mobimba patalo moko na nzoto ye. Oh mama matata ya mwasi na mobali sila yeye mwana wetu tatu mukulumpa yeye ne disankadi yetu tutandundu kumpala katina emission wetu ni radio Lisolo. Awa makambo ekomi très compliqué parce que loko kitoko ngana yoki awa mfumukimbangu azali statu quo pona révolution mais pona mazamankamba kimpeve tatu mfumunlongo kuna tatu mukulumpa bi non makambo ezali ya William Lynch toyeba comment toko décode oye a programme parce que oyiko programmer eloko pe o déprogrammer yango oyiko monter bombe beta na 5h mais soki pe oyiko déprogrammer yango tifu efubi na yango tatu mukulumpa wana ezalaki ye soki akoti ye baka yete keba epe na ekataka de gauche à droite ozana katikata ya rayon de balayage et kokombola yo awa to biangoyo matata ya masina mobali sila tena mokili mama oh mama oh mama likambo nini nzambe osala biso mibali tosalelaka basi bango baliyaka balataka biso mbula mobimba patalo moko na nzoto ye. Oh mama matata ya mwasi na mobali sila nde kwa kote biso na telefone na kopesa maloba metu zape na papa muza likalala tatu wetu na yebite nde kona telefone na bande za long distance sauf soki za long distance wana nde ozwi maloba bandeko ebele bazosenga maloba tura tu papa na telefone bokopere na papa muzadi olingi topesa ye ukoma pesa ye grave zate pesa ye merci pa selon permission papa muzadi kalala na pesi mama na telefone maloba. Allo papa mama na loba pase bandeko ebele baza kosenga maloba ndeko odompe aza na ligne batebele baza kosenga maloba ndeko na telefone loba. Allo Mbutazambon. Mamu wani loba chingani.
Alo mutazamwana tukanzamba kumisama. Na pesi mbote mingi na misio ye nango bon navanda kina landi bino pina mwa mukena landi bande bandeli. Antuke pesi na gana kota de pesi nga posa na kota antuka na meka koloba bino lokwa bozaba longi. Oyo kana o ngana selonga ipinde na kaniseli ona ko koloba pona émission oyo oye nango. Na pesi bino na mbote bino nyonso bozana référence après na bato bazolanda libanda ndenge pinga na bana kolanda. Bon, nga selon ngai na émission ye nango ngutaza mwana eni ya biso na bamindele na kirasiste na bango biso na bango atuke kosilaka te ezo emonanaka nango na boye bazo démocratie droit de l'homme mais na siège na cese ezalaka nango malgré toye na bamboka na bango toye ko vivre bango mutu aye awa po akolisa mutu azo ko apprendre tomoni ke en biso na bango en tout cas ekosilaka po eza pasi selon ndenge bazo conduire biso bakosi biso mingi tel kambo ya bible bozolobela lelo ne bamonisi bandi koyeba mwa bible yango oyebi ke balingi bachange bible wana nga nazoloba na kaka bino bandongi bokoyeba so ndeni selon makanisi na nga lelo bakomolinga bachange bible ozomona biso na bango donc ndenge ezali tozaka na guerre ya makambo ebele nde toza na bango donc faut to comprendre lelo oyo biso faut to apprendre makambo ebele oyo bango bazosala mpona biso ozomona bazoboma biso mingi normalement nde tozali awa na monde bango peau blanche baso ebele malgré biso mpe banoir tobotaka mingi mais bazoboma biso mpe mingi bango baleki biso kaka en tout cas na nini na population bango ba peau blanche biso toza nombre mukie banoir mais bango bazolukaka koboma biso kokotisa baconflit donc makambo ebele après soko landi balivre na bango bakomaka omona babilo mosusu mpe baloba ezolakisaka kirasiste eza nango mais bachange yango na systeme mosusu eza na babuku mosusu bakomaka noir aza neti babengaka so makaku banegre banini bakombo ebele noir aza kaka motema mwindu ndenge mpe tozala kaka noir eza na balivre mosusu bakoma après ke na monde ndenge ezali awa na deux races naso nde tozalaka noir na bango bamindele mutu ata grand raciste na monde eza babiso banoir bango selo ndenge bango bakoma na balivre na bango mosusu ozomona babiloko wana donki tala lelo afrique bapolitike na biso nyonso esa dirige na bango bazotinda biso kaka donki tobomanaka kaka donc ozomona politike na bango ezosalaka kaka te esalaka biso mpe kaka pasi malgré bolobi oyo bato alana te kirasiste mai tosalaka te kaka na mwa pasi na motema makambo ezoleka tala neti situation ya congo elo congo ekomi neti bilanga na bango eza lokwa neti moto asala amesala na zamba donc soki ayoki litiate ebimi kwate ebimi ake kolokota ayoki nini kuna mayebo ebimi ake kolokota bakomisi kongo ndenge wana eloko nyonso ekobima na zamba o pose o nini bazokende nyonso na bikokolo nyonso kolokota sikoyo eloko nyo ezosenga sikoyo mpo biso fo tozala na force un jour nde bango bakomisi yango bilanga soki lelo oke na bilanga wana yo kelokotaka zamba yango ka bokende kolokotaka mosu awuti kuna te o bitiate bini babengani bake balokoti o pose ebi babengani bake balokoti me mokolo bayoka nkoi moko abimi na kati ya zamba wana alie nano bao bakendeki liboso bazomi na sango bayo bayebisi koyo wana o ndenge akendeki wana nalie baninga ndenge ezali bakobanda kobanga eza lokwa histoire ya congo babanda kobanga mpona nini bolakisi force moko oyo bango bakoki yango te ozomona tankile ndenge tozali peuple azolala kaka biso mo mpe tozolala kaka yango ozomona politike na biso afrique na baprésident na biso moko donc tozokende tozolesaka makambo mulili lere bozolinga bosala likambo mosusu akeya akai susu epa mindele yango donc makambo ezokende mobulu mpona situation kaka ya congo fo tolinga toyeba mobutu sekre nini oyo akufaka nango natuni bino na question na bino kaka balongi bokolonga nga nazoloba na nga oyo nga moko ezosala nga pasi na motema etanke mboka mabele wana botami na mutu na ngai kunami kuna na kapena na plaisir te bana makambo ndenge ekomi mobutu akendaka na sekre nini toluka toye bana misekre oyo mobutu akendaka nango sile tozoyeba te oyo mpe batikali ndenge ezali awa jo bino bazoke ekufa bazokufaka na sekre yango bino siko bozolobaka makambo to lete lobaka makambo toluka toyeba solution to se sortir
tokobinga ndenge na likambo oyo toza nango mpona nga ndenge ezali awa soki ngai ndenge bazoluka kutu bakanga bana mike bakende basika bango nano eza likambo moko ndenge ezali awa fo donki basala grand séminaire kobanda na bapoliticien boke bapaster nyonso ya l'église après babengi ndenge ezali awa de bachef de village surtout bandu nde epai mobutu liboko ne etikalaka donc bokei na bamusicien tout lokesi na bata théâtre nyonso donc bango nyonso basenga nzela séminaire na Maroc ya 40 jours epai ya cimetière ya mobutu grand séminaire wana ekosalama ya 40 jours asi nzambe akolasa biso akopesa révélation ekobima toyeba secret d'or ya Congo oyo mobutu akende nango toyeba likambo mosusu yango wana ezali wana soka mbutaka mwana pasi bemisusu mosusu boyaka nango tovandi tozolanda mezo suwa makasi likambo verité ezobimi tozotourne na rond tozaka na rond point tozotourne kaka na rond point masolo nyonso boyoka tozotourne na rond point mais toluka solution fo kokende toyeba soki mobutu atikaka Kongo wapi si lelo biso ezokende kaka ezobanda biso tobina bango moko banani basimoki mbango na banani batiki Kongo wapi tolinga toyeba tobimisa na Kongo na libulu wana mpo bango miyibe baya koyibaka bamona son pase bibi baye kolokota bamonaka ya nkoyivenga atelemi anasukela mbuta za mwa mkede na zaina obyo boza balongi bo asivre bolana na ndenge na lobi wana kanise lemsu na Holanda bino susu allo mbuta za mwana tiki maloba merci mama nanga meme ngai moko na minito na émission oyo na zan longi te ngapena na kwa prendre voilà komiki tsana ko yoka bande kwa bokoko mute edenga na ko yeba kutu William Winch nazana États-Unis mais je ne savais même pas mutatao ya William Winch mikanane bina depuis 1990 ngana vandi awa jeune aucune idée na yede on ça ne fait même pas une semaine yangwana bawo bayebi masolo aboye neti aba mutamuza dikalala fuba yeba mpe ko sala balance entre vie chrétienne na vie oyo toza koyoka awa ya bato ba programa koma to iko plinche na kati awa ngapene na koyoka ndeko tatu mukulu muza dikalala oumele mingi na kati na peso maloba ndeko pe na telefone inconnu benga kina tango na kwa iko kata mutu musu ya telefone te soko zali kaka ozongela biso me bandeko bele azani zana kati comme ça na peso maloba kuna bolimi sifema papa muzadi na toko peso minute na ndeko odon bokitsa moto ya bozaba na kati. OK, merci papa ya mwana na koti parce que na bini mon na yaki na wumeli matro na woloba be papa odon donc na ba bon. Je pense que maman où tout ça avant ngai alors que le moment na c'est nango parce que le tout le système la salle il tout le la démonstration vraiment voilà c'est ngai na za setup to soli que na fatigué na ba biloko ya ba notion ou bien ba connaissance ou ba taboko ba ila biso ça veut dire que quand vous prêchez une chose il faut que vous vous sabatu na kata système wana. Si vous prêchez pas pour vous prêcher, vous savez ça monoko. Je pense que vous avez sabatou dans la lamentation. Vous comprenez, il n'y a pas de solution. Toujours tourner kakawana, toujours tourner kakawana. Papa moi va contacter on a robin. Alors dit et le coup l'article la biso mais la système pour la plutôt avancer qui a dit kaka. Nous allons nous contredire. Mais bino moko bataboko kaka tiko l'émission. Vous se contredire, le Mbappé et joli banati. Ou à Kolobake noir avec noir, ou à Koya à l'objet qui a saraki noir à démontrer ou à Koya à Kenya va dire que ma comme là. Système est d'abord hein. Tout comme bien. Ba livre de na rotanga wana pour vous connaissance. Kobote ndakoma yango, kongolete ndakoma yango, tona ba kobote kongolete. Donc le côté à vous livre na article à rapporter ya mutu pour aja idéologie na elobimba ameka ko comprendre le système ya ko opérer bi o mwa ndengwana congolais ou bien kobo il faut ala musa conscience ya ko comprendre que atana kofi mais il faut la bunda pour na madiri nanga esclavagisme ça maka oui si le autre vivre comme un esclave ko za esclave milele esclavagisme ça maka il va dire ça la biso mais yo tala biso de na poto na d'abord na lobango mutu moko to ko baki akokina système mundeli tangwa na poto ozo comprendre kala mingi te awa de na président na tali ko loba makam swete ba Rwanda boy na mingi ba comprendre ki angote mais ba disant bateau ya nzambe ba kota ki na komba o ba umele na mboka to na système mundeli ozo ko insiste na ozo comprendre ba mimi ki la prison boy ki na otanga ba kombote awa
mosusu kuna bokaki kuna pour batusi bokaki mosusu bokaka été mosusu bamemi na prison po asalaki atanga kombo motu soki ndenge boye na botala mondele aosakana te loi eza loi. Alors soki ye moni ko ezali moto ya bokoko ekana kopesa biso mpe mwa solution lelo ya koyeba ke tala ifo tosala boye po tobima eloko tokóma kaka wana tozwi basika tosangisi toali koprêche na désert mais démonstration eloko wana ezalaka te kasi ekole ya bino ezalaka ya bokoko ezalaka te mosuka système ya mindele mais pourtant bino moko koya kaka oyo na exode oyo nakendaki na acte des apôtres oyo ekendaki mais bible yani oke koluka nini mpo eza livre na yo te mpona kozwa baexemple eza bien mais mpona kokoma kopratike yango ekomi mabe contradiction totale oke na librairie mondele ekakomaki tala nini na osililelo mo mondele aza na piège na ye oyo atie mikobo ayebi de moto azali moto mpo atanga tike ebele azali moto mpo alinga lecture azali akozwaka buku wana kaka yo lokwa buku efungwe mayele azwi atie wana mais ameteki te aza prise na ye moko na bango basekaka mingi tanke lotala filme ya Jackie Chan ya na motanzo ali bana mike omona mete pa Alexis Jackie Chan ba prise yo soma tike na prise asuka ata soki pa nganga atoke pa nani akogombe do secret moko ya yako do pesa ngote papa moko tabota pe mwana lelo aba mwana kingana kisoba na classe yeso babagage na ngimu kama yini na ngimu kama est ce que c'est papa azwaka te na tika kimaka tika tanga tazate ni bangi ma kala deja ko sala eloko te tika biloko mo biloko sala mo o ka be sala mo émission ni bobima conclusion mo pesa mate mutu mo pesa tinere te poto bima to sani e poto sala mo to sala nini to banda wapi parce que misusu ba bozo bila na poto ote ndele bona mais non wana système amndele babetaka d'être naissance sao mobimba na yo ebimi bo to bana na lingala bolungu mobimba yo ebimi place ofandaka place osalaka makambo tu d'être kotaka na poto boy na bo na kosuka eloko babini de comme ça bi to yango to yaka na poto asepo na nini tala otila na ndekuta na ba radio biso tila na poto koluka zi tango komi awo sali mo ba recherche banini aussi connaissance ya bokoko mais pona ko bimwa na système wana yango ndenge tana besena communication lelo ngana yete pona lobate na ci implice nga parce que na connaissance ya magambo boloba ngana na connaissance ya magambo boloba te na za rapide ordinité de celui qui n'a pas connu au cabinet mais tant au cabinet pour komi na théâtre donc de faire le magambo sérieux ajuke des exemples sur la dianinda nous tout tout batu sur la buda kana bangoye akitwa des bénéfices que tu as bien dit réputation de la guinée bien dit à l'émission qui a dit le prophète Simon qui m'a envoyé à de portanage dans les mois na wana vena lobité on va ko aider biso de l'émission de dans ngambo ya nyoso to que ça va faire l'émission pour lui montrer la solution atanga peta na ndima boko côté mais là mika ko la mais si ça va sans saboy donc bien moi pour endormir de la peuple congolais vous parlez la Rwanda pamba etangi Congo wani to muna na baradio ka bato wa pete exemple bien a okota conseiller likam tant likam ni ko pena na sens mususu avec na to akini ni kolona tant na muna ni ko eleki azo ni susu de système na biso mo ni to ba loki ba congolais bi to ba loki e boto na jeune. Merci de kona odona banza au départ na lobajango bien odonaza en charge émission oyote. Parce que ngamota na tangaki document o bat bagardango secret depuis 16e siècle et bimate yo mtu sali recherche te sala recherche na autour ya document ya Willie Lynch mundele abimisa yango te ndengo lobiki mundele sali aya kopesa bino jamais eza na banza une femme noire azakosa na bibliothèque quelque part na États-Unis askanaki yango tamba scanner eyeko bima nde batiango na bibliothèque pe kutu et puis ebani ko na malembe parmi ba grand mikubwa ya ba noir awa et puis tango internet na 1993 et comme un peu na quelque bandako za osala ba modem D3 bat na American online de erona un peu comme iko panzana mais dire que ba solution de ko odo iko za solution na eloko to sokina no bolobeli yango te de ko muza dikala na pese maloba et puis to ke na numéro ya téléphone ya États-Unis ya 301 bate bele bazana ligne ndeko téléphone to pese maloba après papa muzadi kala la merci na patience na yo na personal maloba ngana ko loba sute bandeko bele bazana katika baza ko senga maloba papa muzadi kala la zo maloba et puis to kena ndeko téléphone et puis en tout cas to kangi boucle na kati ya bawoka to zana kati to continuer pe ko pasola mpoke papa muzadi bi yangoyo matata ya mwasi na mobali sila tena
nini nzambe osala biso mibali tosalelaka basi bango baliyaka balataka biso mula mobimba patalo moko na nzoto ye o mama matata ya mwasi na mobali sile Zadikala. Ah, merci ndeko Sangwana na parole pesinga. Bon, mbote na yo pe mbote na bandeko na biso nyonso disons bozali na bango na plateau. Na ba banso bali ko na biso un peu par-ci par-là na masolo na biso ya CNZT, ma solo oyo ekolisaka bana ya Congo. Bon, na yoki en tout cas makambo bana ya Congo balobi sur mokanda wana ya monsieur soki kondani wana lobi wana mokanda lobaki pona gouverner ba noir pona ko konza bango, il faut ko diviser bango ainsi de suite par-ci par-là nenga mokanda wana loba natanga mokanda wana un jour essayer les moi kala brièvement. Bon na mona ki mokanda zaka salité zaka buzoba na mona ki na pendala ndango mingi te. Bon na yoki ba réponse mingi bande na biso bapesi, mais en tout cas bana ya Congo c'est vrai na débat ezalaka malamu mpona kobimisa mwa mwinda lumière mpona bato comprendre en tout cas na ndenge bandeko na biso balobi awa aza komona baoyo que vraiment que bazali na basi bakoli baza na maturité na baréponse na bango mosusu nazomona kaka ke baza un peu kolanda mpe na nsima bamosusu bazokontinue mpe kaka na libungi wana ya kosepare kaka kolanda kaka mokanda wana ndenge esalemaki ke baséparation ekontinue kaka kozala na yango kaka. Bon, brièvement ndeko nanga na kolobelo moka pona mokanda wana na kolobelo moko boy moto akoyi koya na ye na mokanda na ye akomi asali ba plan na ye nyonso ndenge mokanda wana lobi que il faut composer ba papa na bana ba noa ba mindele ba oyo na ba bo munene na moke waza na mbongo la bona bona ko sala opposition na pona ko diviser bango pour contrôler bango mieux. Bon, mutu akoyi koya na ye na eloko nenda ndenge ona sali ndenge wili asali mutu asala yi mokanda wana na kikozanga na koyeba wana eloko nini mutu wana asali esika wana ezali kaka ke alinga laver au cerveau alongola yo na esika oyo yo ozali otelemela ke a déplacer yo na kokanisa d'une manière ya ba fausseté ou vivre na fausseté oyo alingo pesa yo pour contrôler yo. La seule chose ya yo kosilisa eloko wana ba mindondo ya pamba ko luka banite ezali kaka ke non tozonga kaka na état oyo que mutu oyo wana longola ki isika wana état wana ezali nini fo ebaka bon nzambe soki oyebi kaka bon nzambe moto akoki ko déraciner yo azali te et ata soki basi ba déraciner o comprendre ka no ba bungisa nga boye ozongeli nzambe mutu wana babiloko wana yala kosala ekozala nango sans effet, même ata baane ekozala nango sans effet. Bakoko na biso e ba isalamaka ndenge wana babungaka un peu bon nzambe bakoka kozongela yango te division côté libango ainsi de suite ti na moelo pe to pe bon nzambe to za ko comprendre te bon nzambe ezali nini biso moka ka to zaka ko tsaka to zaka ko sambo be poleni to ze ba bon nzambe te oyo kaka biso moko wa Congo ekei Congo esali boya ba bomi biso bo kozanga oyo ba bon nzambe okoloba babilo ka ndenge wana otokozolo babilo ka ndenge wana maloba na yo wana ezokanga ka susu kaka yo ezokanga ka susu biso ezako to kaka sima oyo Willy Lynch na biloko na sali wana c'est vrai, mais na ndenge ya bon nzambe moto oyi ko sala no mabe mais nzambe akeli mokili oyo ezali na plan na yango place azomema mokili oyo tipasa aza kosukisa yango oyo aza koya na mbeba na ye akosala mbeba na ye okosala mbeba na lelo lobiti suka ekoya kozongela yo ti yo moko kaka omona kaka abebo mbeba wana obebi kaka yo moko mpona yango tokomona mindele basali mbeba na baafrike basali bambeba epai boye résultat na bango et ce qui le bango première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale et bambeba na bango bazoka troisième guerre mondiale. Mundela alogi exploiter biso le banzambe le que tant on a exploiter mutu. On ko dominer mutu, on a ko semer kozongela yo. On ko dominer on exploiter mutu wana ko exploiter au fin de fin. On ko dominer mutu na ko dominer au fin de fin. Lelo oyo okotala kaka mundele mais mundele wana tuzoba mundele occident caucasien mais aza nulle part. Aza nulle part malgré technologie na bali national aza nulle part. Ba asiatique bango na baza ba mati. Ameka ko dominer ba asiatique ti asoki wapi. Lelo Amérique ko dominer Afrique ti le mundele asoki wapi. Ilo ba ndamé ali ko s'accomplir. Ndenge nini? Tala na kati Afrique, place au mundele aye tout ça, mundele vana qui a dominé tout ça ainsi de suite. Soko tali sikoyo population ali démographie ya na kati ya bamboka la biso Afrique.
pourcentage ya mondele ezali boni kuna na kati ya mboka na biso. Et pourtant eza mboka yo okondi ozwi ba biloko nyonso to sali ba nyonso to makambo nyonso to esalemi. Mais fin de fin to Afrique mobimba ata 1% na démographie ata 1% ya mondele ekokite. Tala na kati ya Congo biza la coloniser ba Belge ba vendre Congo ba Belge baza bo na kati ya Congo. Mais tala par contre ba population ezaki exploité population africaine. Tout ça baza exploité. Bazali boni na kati ya Europe. Il va jamais s'accomplir, mon Dieu, là, est perdant. Oh, nous allons retourner ça là, l'économie, ils allaient s'effondrer, tout ça. Au sali ma bena mutu, yebaka erozongela. Exploiter mutu, finalement mutu wana yebaka, il va jamais s'accomplir. Alors, bana ya Congo, il faut qu'on zonge la koye bataille le batambe, ils ont dégainé tala yango. Tala la Bible, on comprendre ba principe, on comprendre ba principe, comme sur la mukili oyo, on comprendre la Bible, ils ont Jérusalem. Par conséquence, ils ont Jérusalem, on comprendre la Bible wana. Bon Zambé encore kadeka o telemeli kala ndenge lo lenge o nzamba keli muto nini be kona okomona nyoso na ela ba invention ela ba nini ezana ngo blo moka pamba so kaka yo mutu o telemeli kaka no na lingo sala eloko boy va le faire mais tant o sala yango utiliser on ndenge et servir l'humanité o utiliser on ndenge ya mabe e kozongela on ndenge ya mabe ba utiliser ba bombe atomique e kozongela bango akomi ko banga Iran za ko sala baza ko banga e kozongela bango. Tout ce que tu as semé, yebaka a récolté, zali mobeko ya nzambe ou akeli mokili oyo e ko salema. Mais alors pour la biloma na Congo, il faut que ngambo nini yo fozala. Ozali na poto fo ba ngambo nini yo fozala. Fozela nini yo osala na moment wana. Nini yo osala na moment o sikasiko pona que ba mbeba yo osala na Europe yo o éviter na ekoela hote. Il faut tele melane bon nzambe. Oyeba ke côté ba bon nzambe za nini, za na bolingo na moto nyonso tout. Landa justice ko sala ka mutu mabete ni donc telemela la ndenge ya bon nzambe okomona que tozala moment moko batu nyonso tu batu mbeba bakozala déraciner na mokili oyo. Merci mingi na to sebino maloba papa Zamwana na émission na yo kitoko. Merci, bye. Merci kasiko bosa na te papa muzadikala la ete réunion oyo meeting oyo esalimaki na vallée ya rivière ya King James point ba pesa ya kombona parce que c'était sur base ya tata o sala bibliothèque leki munene ya Bible ya na Londres ya King James yo lo bito zonga la bonzambe pe awa donc Bible nde yango ba izaye pona ko pambola document oyo ha toke na Maryland 301 et puis toke na Canada 514 donc toke na ndeko kwa zana États-Unis na Maryland na peut-être à quelques 0 mètres ka nda kuna awa na peso maloba mama kuna to tata na 301. Mbote papa, mbote bino exposant en ligne, là papa Manjila. Allô, bozo kanga? 5 sur 5 papa Manjila, à vous l'antenne. Ouais, on a le bas pour le bien. Les papa au dans le bas, yé, aïe même beaucoup côté, biso bata beaucoup ba na contradiction. Attends la Bible besoin na contre. Pour chaque fois qu'on t'a la sa émission. Oh, bata beaucoup ba na contradiction. Attends la Bible à mon ndenge ba Bible na contradiction. Bible za na contradiction belé zomo so ngala na remission boko na ebini ezalaka mo bado pesa bani na nini za ndenge bado fo tanga ba livre belé awa za ba komana na Maryland des Alliés ba haïtien ba na ba livre bango ba komana ba boko so ko na Haïti okomona biloko ba tradition zomo na mudu musu plus na congé na Haïti mona mudu musu azo neti bina mu Congo elongi na ye azo ba ka uta na Congo tradition na bango za boy. Bon soso batbaye na mabokoko mabeni nezawana bo elo na inaka ba muke ngwana okenga jamna kenna jamna bizumo bana mutazo ba asala ba tradition na banga uta na Nigeria bo so mutazo mabokoko mabeni nezawana tala aucune église catholique là ba yima manje mo ba latin c'est la coutume na mango ba italien ngala yebi so ba go saba yo kota na radio n'importe quoi bon merci mille na bino na bino. Merci Likola on a rebaksara ete bokoko grâce à bokoko nde lelo to simbi makambo za koleka na 2011 parce ba telemelaki ba kebisa kibiso tozwa ki bango batupamba lelo makambo bele to yebi grâce à bandeko ya bokoko du moins to respecter bato makambo sala donc toke na ndeko ya 514 na Canada et puis tozonga na bato tozana kati parce mutu nyonso motema duku ndeko na 514 na peso maloba. Mapendo papa nzamona pana malobanga mama ifaso wana na pesi binomba te oui émission oyo eza kitoko mingi
nalinga kasuka loba te mais vraiment lelo na décidé penana loba oyebi makambo nyonso lelo toza koyekola eza bien mpona biso po biso tolingaka kotanga te tolingaka kosala barecherche te mais c'est bon lokola tozoyoka babiloko nyonso oyo bawiri lenche wana toyebaka bango te bibi le mot lenche eza koyita toyebaka bango te mais lelo oyo toyebi bango lelo oyo toyebi misala na bango toza na eloko moko biso tobungi lisu toyebi makambo ebele mais sikoyo toyebi makambo yango tokozanga pas de te croiser le bras non parce que tokomi na bamomo moko très grave oyo un jour tokosituka tokobimaka na ntango ebele kongo na 18 septembre oyebi ke na bamoko biso tovandi oyebi ke bato mosusu bayebi ke kongo ezalaka lisu te mais biso moko nde toyebi ke kongo ezali alors sikoyo esikali nde bana ya kongo bakamata décision mpona kosauve mboka na bango ezali kaka na mindoki te papa nzabwana ezaka na mindoki te population congolaise eyali combien par rapport na population rwandaise pa mosusu boyo koyebisa ngo elobi me tozobundaka na barwandais tozobundaka na barwandais te tozobunda na mokili mobimba mais bato ya biso toza na bango na mboka na biso lelo eza barwandais mais tobandana kobundana na barwandais mwana soso tobundana na mwana soso tolongolana na mwana soso bana soso tolongoli mwana soso tokomona mama na se na mwana soso mais soki mwana soso azali nani wana oyeli biso mona mama na ye eza te tobandana kobunda na barwandais biso nde bato tokokamata décision biso bato toza na kati ya diaspora biso bato tocomprendre toyebi mindele toyebi baenjeu toyebi makambo nini eza koleka todeside tozonga mboka tokende kokotisa banyele na biso bazakone tokotisa bango mayele po todefendre mboka na biso mais soki tolobi kaka tozonga kaka tolobaka bambula mpe ezokende ndenge papa moko alobaki awa un jour tookoma kaka boye lopale ya tata nango basi bakamata yango confession ya tata nango basi bakamata yango naloko no bokoloba nini tolobi mpe mingi me tokamata sikoyo nde décision ya kobunda nzambe apekisi kobunda te eke nzambe apekisi quelque part kobunda ata na bible bile botangaka si nzambe na bango nazali koyebisa ntango nyonso bana israele bakende kuna kobunda na bango bakende kuna bakende koboma bango nyonso ezi mpona mabele me biso tozambi kaka bote kaka koloba metesali eloko te banda makambo oyo banda ata liyanga ya pamba akufa te liyanga akufaka na mbonge mbonge sika esali na kati mayanga ekufa te ebele me biso makambo oyo banda tosala ta eloko moko te me tala kote na bango baza koboma biso alors tocroise kaka les bras tosalaka kaka bango nde bazoboma biso non prenons une décision tokamata décision tokita mboka na biso eza kokende toza na batemoko ezali grave tokoya kosikeka oyo nazaki nango bakoleba kaka yango wana merci beaucoup merci place wana commentaire moko ezali te ndenge babible eteyamaka na banza soki mikanda bawili lynch oyo toyebaka yango depuis bomwana batata nyonso basimbi politique soki bayebaka yango na banza nde bateki mboka te donc tokende mpe en parallèle na koteyaka babible ndenge tomesana me toteya mpe réellement basekret ya makasi oyo na culture na biso wana eza para solution bo toza na kati awa na banza bata telefone na libanda bazali te tosala boye ndeko dompe mutu asenyi maloba me mama furaha toyoki mpe mwa kala après mama furaha immédiatement nazongisi antenne na bandeko oyo baza na kati mais papa na Angola mutu aza kosala mpe retransmission en direct na bastation mosusu eza na kati Angola baza kolanda radio gospel nakopesa mpe maloba et puis mingi na kose concentrer na bato tu baza na kati ndenge boza kosengaka maloba ndenge mpe nakopesela bino donc rapidement mama furaha apesa oyo yo mpo toyoka yo mpe toyokaki mwa kala et puis tozongeli bandeko baza na kati mpo baactive mpe kolesa biso dans 40 minutes en tout cas tozosisa émission na biso parce que papa mayamba abakiseli biso suba air awa donc bozwa temps na bino toza na 40 minutes ya komanage awa mama furaha napesi yo maloba merci mingi na kozongiselanga maloba eloko nalingi mpe nabakisa mpe lisusu ezali boye oyo koloba makambo ya Yesu nzambe eza malamu mpe mpo na nini mpo tozala na bobungi te tozala sur place tozala na ekenge tozala na makasi parce que mutu nyonso oyo
ayebaka ke bonzambe na nga soki bo Yesu na nga eza eloko boye eza important pona nini po mutu mususu akoya na esprit ya mabe na idée ya mabe po abungisa yo penza totalement akoki kokoka te po yo ozali oza kolandalanda makambo nyonso te oza koyoka mais oza kopona oyo eza ya malamu ozwi oyo eza ya mabe otiki ekosala yo ke ozalaka meme na vie mpe bao bandeko na biso baza koloba tobosana te makambo ya mboka ifo tokomaka kozonga kuna toya kobungisa biloko nyonso te eza pe important eza très important tozala eni tozala liboke moko nakanisi chaque fois bazali koloba makambo ya liboke moko nga natakaka na ekolo moko babengi liboke moko vraiment liboke moko eza important ezala te kaka na baparole oyo tokoloba awa mais tosala yango na baaction tosala yango na vie oyo tozokovivre na kati tosala bango hypocrisie te po moni na ndenge tositokomi na bapoto awa omoni bamwa mike oyo bato bakozwazwa wana vraiment ekosala bato babosana oyo eza important pe bien sûr kokutana na baninga kozwa mwa vere nani eza important mais botala vraiment oyo eza très important parce que nasi na remarke biloko ebele oyo na kati ya poto oyo vraiment biso bato moindo ngai na milingaka mingi na couleur na ngai biso bato moindo eza na biloko ebele tongeki tobanda kosalaka yango mingi te tokoki komeka kaka tomeki nini mais tosala yango kolekisa degré te eza lokola eloko nyonso soki osala yango koleka degré ekomi poison mpe nga nazoloba mpe lisusu bapays oyo ya baafrike baakobeta bakongole baakonyokola bakongole bayebake yesu azali oyo asalaki kongole bakosala eloko wana po biso toyambaki bango na ndenge ya malamu na motema ya bolingo tosalisaki bango bamingi soki ya solo biso tosalisaki bango na mboka wana ya Congo bayoka oyo nga nakobisa bango soki bakotika te sikoyo bayebake bakozala na souffrance koleka mbala sambo oyo bakongole bamoni bakosala nyonso wana bakosala ekosila mokolo moko po tozokobanga bango te po toza na nzambe na biso oyo toza na yesu na biso oyo yesu akelaki biso oyo nde akelaki bango nga nazokama bango nakokama bango mingi ndenge ni bami exagere konyokola bato boye baye koexagere koboma bato boye baye koexagere kointimide bato psychologiquement bato basusu bakomi malade psychologiquement bobango oyebi ke soki bobangi eleki papa bobangi eza eloko mabe nga mokolo moko awa nayokaki bobangi nayebisi yo nalingaki nakende kosauve mutu moko boye me bobangi ekotelaki ngai ndenge moko vraiment bolongola bobangi ndenge papa Etienne alobaki eza ya solo bobangi ekotelaki ngai moye eza te naza na mbongo na maboko biloko nyonso nazaki nango bobangi ekoteli ngai bamemi ngai na hôpital vraiment botika kobanga tokoyebisa bango nyonso bapays nyonso oyo eza konyokola bakongole bayebake bango mpe bakozwa punition na bango bakobetama yesu akobeta bango sérieusement mokolo ezali tokoyebisa bango toyebisaki bango nini nga nazosenga na yesu apesanga bomoi molai mpo nayebisaka bango mokolo moko ke eloko nga nautaki koloba bango na radio mpo tolembi na makambo na bango tolembi merci beaucoup tozocontinue. Merci yesu akobeta bango wana ezali côté A ya solution côté B ezalaki pe programme lynchage William Lynch de kombo lynchage donc système akreaki ko intimider batu ko bangisa batu yango kaka papa Etienne Tshisekedi na yo po uti koloba awa ete to contredire yango donc ce que comprendre bien masolo oyo bango bataki yango sur papier na un garçon de moins de 20 ans 30 ans biso pe tokomi ko décoder yango ke to banga te alors na lobaki tozokota na bato baza na kati me lokola tozona ba minute bapesi biso su bandeko ya telefone awa soki bandeko na bozofuta longue distance te boko permettre na un peu tokota na kati un peu to satisfaire bato ndeko dompe napesi yo et puis bon tozonga na bato ya telefone j'espère que bazofuta longue distance te ndeko dompe papa mukolo na de bato ya telefone bozala un peu moins que patient j'espère que bozofuta longue distance te loba ndopesi nga punition sikoyo na kokende kolala kaka 3 heures ya pamba donc na 3 heures ifuna lamuka
Bon, en tout cas, les camarades sont très important. Masolo, na lingi peuple congolais, boyo kanga très bien. But ya Masolo, nengen butazabwa na nengen na sosoli, c'était de nous faire comprendre que biso baindo, basi ba programma biso na ba comportement tozana yango. Il y a un programme, ezala Léopold D, ezala balenchage, nasa ko bazali koloba, Congo yes apesa kibiso mukolo nini na radio na télévision auto na journal. Congo RDC muto sango eza Léopold D, eza histoire bo kende ko vérifier. Et yango wana programme lynchage batibiso na mutu, c'est ça dont on parle. C'est-à-dire que bakamati lokuta moko balatisi bino bokomi ko croire que comme vérité pe bokomi ko défendre yango que eza vérité. Alors que batuso balamuki faut bolongo na programme lynchage wana. L'unique moyen bato bazali koluka ko beta mundele c'est quoi? Mais ça m'a confité. Est-ce que biso soki to fandi vraiment na confité na mundele to kotelem? Parce que bazana manduki bazana mabomba atomique to za eloko moko te. Ezali au niveau des idées. Oyo bango ba pesi biso to boyi. Bosala ki Congo wana biso to yedi yango te. Bato bazali koloba ote Congo bokola mkamtsusu Congo eko za susu te. Congo eko za susu te boni boy. Congo mabele abakoko na biso mundela kwa kotimola yango te alongo na wakendo chama na pete Mars. Congo eko tikala kaka isike ezali. Ezali biso nde siko il faut to luka lo lengi ko déjouer ye. Mundele to tangi na programme lynchage but na ezali ko chabiso en conflit to beta naka. To mona jako na Royaume Congo. Royaume Congo epanzani ndenganini ekufi ndenganini ba betisi batu. Est-ce que biso to ko continuer ka to répondre kana stimulus ya munde, c'est-à-dire que a programmer biso le kola ba jouer bo beta na ba Rwanda to betani. Lodi ko sala bo beta na Bangole to betani. Bo beta na ba to betani. Ki angolais yango mundele nde asali yango. Ki congolais RDC mundele ka asali yango. Ki gabonais mundele ka asali yango. Mais finalement est-ce que toza batu to toza ba nyama? C'est la capacité de réfléchir. Kolongwana kati na ba programme ya lynchage oyo basali, ça fait plus de 6 siècles. Ba fandisi yango na ba lolenge nyonso, eza na Bible, eza la Coran, nyonso zali kaka même travail. Mundele soka yeba, mundele alingaka bonheur, bandeko balandi. Toza ko fana bango masi nanga za mundele. Attention za koloba mumboye. Mais mundele alingi bonheur. Yo kanisi soki mama mundele azala kana ayebaka ke lola wana za esengo elengi. Alinga ka longwa yango aya ko pesa ba Congolais. Non. Balobi o Congo ezaki indépendant en 60. Ça c'est un mensonge. Quelle indépendance? To zala kaka dépendant ba mindele depuis toujours. To comme indépendant. Bakamati papier moko ba komeli balobi indépendance. Ale bokomi indépendant? Non. L'indépendance n'est pas un papier. Tout ça ko dépend de ba tuana ou c'est seulement un jeu, voilà comment Bazoa Kabiso par les jeux mentaux. C'est ça le lynchage. Maintenant de Konangai trésor. C'est un lynchage indépendance par ça Kabiso na katina na Afrique wana. C'est-à-dire on nous a trompés et nous avons cru à ces mensonges, mais la réalité c'est quoi? Bako Konabiso balelaki insécurité, tous a collé insécurité. Bako Konabiso balelaki nzala, basenga ki mundela kende pour nini? Insécurité, nzala, tous a bana bazako tangate, tous a souffrir. L'erreur est commis 10 fois. Et vous parlez de l'indépendance. Quelle indépendance? Soyons sérieux. Le même makamo bako Konabiso balelaki, biso tous a collé lango plus, mais tous a collé parce que nous sommes indépendants. Mundele ayebi comment nous programmer dans la tête. Il faut to formater disque wana mundela chaki biso to déformater ango to longola ba information nyonso ya lukuta oyo mundela che to kolonga ye. On n'a pas besoin des armes. Bar même boza ko kende koloba to kende ko bunda. C'est-à-dire que to voit misa mundele poto saka yango te. Botangela ngamboka ni en Afrique a fabriquer ta lisasi ya pamba. Lisasi to fabriquer te revolver to fabriquer te, c'est-à-dire que to voit misa mundele to kende ko kota na nyongo et pas na mundele poto sala sale besoin na ye lobby a ko inverser vapeur bango pe ko sala sale besoin, mais finalement course wana atome géri to ko stopper yango ngeni. Ezali batona bwanya nde bakoya ko stopper course ya tome géri par ko déjouer jeu mundela te yango na zako bakena Congo to zana bato mayele te. Parce que mutu amayele ezali oya koya kolonga biso na système oyo esali ke to longwa na jeu ya tome géri. Katanga ekozala indépendant te bato bakufi babeti baluba te lobby ezaki indépendant lobby mutu ako décider indépendance ya Katanga mundele kaka. Ba Congo ale yo wana mbango bandi mundele na yeko senga susu indépendance na ba Congo. Oh
kaka mundele le bi kaza mabe kaka munde yombango te suko senga indépendance pas na, mais finalement à quel jeu nous jouons? Et na kati na jouons na qui sont victimes? Ce sont les gens qui parlent très bien. Kazak Kitoko, Veste Kitoko, Bayebise qui est tué, devenu un savant. Balobaka, que la meilleure façon de garder quelqu'un dans l'esclavagisme mental, c'est de lui faire croire qu'il est intelligent. Parce qu'il va cesser de réfléchir. Ce que nous croire que moi je suis intellectuel, moi je suis intelligent, parce que je connais comment parler français, Nalobaka anglais, Natanga qui est Robespierre, Natanga qui... Mais ce n'est pas ça de l'intelligence. Ce n'est pas ça de l'intelligence. Donc, pour n'engager problème, tout ça, à lynchage, c'est à laver notre système que tout le monde a que nous avons été programmés dans tous les secteurs de la vie. Le secteur mental est faux. Il faut remettre en question. Tout ce que nous connaissons est faux. La spiritualité est fausse. Parce que vous avez comment la spiritualité c'est une spiritualité égoïste. Le royaume des cieux est égoïste. C'est un Dieu égoïste. Mais vous allez toujours rester dans ces bêtises-là. Restez dans ces bêtises. Comme on a 100 ans après, programme lynchage va continuer. Le Congo restera toujours sous-développé. Mark my words. likambo nini nzambe osala biso mibali tosalelaka basi bango baliyaka balataka biso mbula mobimba patalo moko na nzoto ye o mama Programme à lynchage, Runa Ngozo continue de tourner na Congo, comme écoute grave, le sous peut-être 1000 ans. Alors, awa confusion za mutu nyonso alini koloba tozana bande kwa téléphone, tozana bande kwa nakati, naza perdi. Est-ce que papa Robert na papa radio boningo permettre na pesa ta téléphone ou bien c'est naza modérateur kutute awa ntuka nazo senga mutu nyonso ya ko participer. So rapidement na papa Robert rapidement nalingana na bakisaka mwa eloko moko ya rapide nalingana loba c'est vrai toza ko se questionner tokozwa nini wapi tozangi intelligence mbutanto mpe auti koloba tout de suite mengala lingi na tala question wana mukona kota ki pepo na ye na Amerika wa na zeko mituna mundele azwaka maele wapi na yawa eloko ngana moni pe na yuki pe na zako tala ezali boyi cerveau oyo ya biso mutu na biso misu na biso ezaba kamera cerveau ezali ordinateur motema na biso ezali moteur ya ba camion ya ba avion makolo na biso ezali moyen de transport métro bus vélo nyonso wana système sanguin na biso ezali conduite d'adduction d'eau na ba ville nyonso matoi ezali ba micro zolo ezali respiration oxygène le développement le secret des inventions se trouve là mpona biso bato mwindu ba universitaire na biso to banda recherche wana totala comment le cœur fonctionne nde tokosala moteur ya mutuka nde tokosala moteur tokomelaka mai tokomelaka masanga tokoliaka fufu tosangisi michopo na biso ezali ba usine moko ezali ko transformer biloko nyonso lokola oyo baza ko transformer pétrole ba recherche e bandana esika wana la vraie recherche c'est là-bas ezali na ba application nango libanda c'est là qu'il faut totia makolo totala mais nakati na bolingo nakati na koyokana le spirituel oui to ça ko loba ba msusu bazali contre ba msusu bazali pour le spirituel ezali kula plan et ce qui mutoza spirituellement au point c'est-à-dire que makanisi ezali wana nde okay ko développer yango et ça n'est plan c'est la planification ce qui toza na planification te to ko sala le côté Congo na biso eza ko mona na lokola mboka moko abandonné il y a personne qui peut intervenir mais question ngana za ko mituna tozwa ki indépendance
oyo bandinga neti ndeko ndompe aza koloba ke tozwaki indépendance parce que papier ezalaki papier, oui. Mais dans tous les pays du monde, tel que le système est organisé, bazwaka indépendance babundaka. Mais na Congo batu babunda te. Batu babunda bitumba te mpona kozwa indépendance ya Congo. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? En 1959, tozali na match entre 20 clubs na Mikado. Meeting ya bako ezongi erate. Bato bauti meeting basiliki, bato bauti stade Mikado a police 20 clubs, baye met e bandi na matonge. Tu batu moko ya mikuse babimaki ba chercheurs ba congolais. Tu ba mikuse moko babimaka na Congo wana, ba bengana ka ba mindele, ba renversa ba makambo. Ba utaki wapi? Ce sont des questions que nous ne voyons presque pas. Les universités ne s'y penchent même pas pour voir et là qu'on y ezala ki nesikawana. Alors, toko kenda ndenge nini? Toko tambolela ndenge nini? Donc, science et outa et pas inabiso. Mais ndenge nini lelo, on est en dehors de la science. Ça, c'est la grosse question. Science ezali. Bato nyonso bazana Congo. Tozana banzete nyonso, ça peut guérir toutes les maladies. Tozana yango. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire quelque chose? Donc, tozonga nanu, bino batu bozali na Occident, boluka nanu, na bisika wana total nanu toza kokende wapi. Lynchage ezali à tous les niveaux. On est programmé. Donc, l'ordinateur. Donc, qu'est-ce qui nous a programmé? C'est les enseignements qu'on nous a donnés. Enseignement wana, et comme ici, biso le coup là, répartition spirituelle, toza ko fonctionner na yango. Bakolinga mutuluku la Tshisekedi te, parce que c'était nationaliste. Parce que ce qui a l'équiwana, eh bien, akotia akoloba bamimbe comme susu, batu bakozalate. Donc, bakotia na pembeni. Tous ceux qui sont intelligents, basa kotia bango pembeni. Basa kozwa bazoba o basisi classe te pour ba manipuler bango. C'est ça la réalité. Hein? Donc, mais pour la tout comme anesika wana e bongi to simbana, to sala vrai na bolingo. Bolingo ango basa kotea. Alors, sur le plan spirituel, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais les spirituels, les anini. Il faut communiquer bayomoko, aux un contact spirituel. C'est-à-dire que quand tu crées un grand imaginaire qui peut te permettre de développer. Parce que l'argent égale une idée. L'idée c'est quoi? Je vais créer une voiture. Allez, au bandit. Idée yangoana au créer voiture. Je vais créer une table. Au commis menuisier. Je vais créer un stade au commis fonctionnaire sport. Je vais créer. Donc il faut que Batoubaza la conscient. Est-ce que Bisso Batoubaza na makanisina mboka na Bisso Bazati? Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce spirituel là, on est déconnecté de nous-mêmes. La spiritualité, ce n'est pas quelque chose d'imposé. C'est la prise de conscience intrinsèque que l'homme a envers lui-même, envers son Dieu ou envers son bokoko, comme vous voulez l'entendre. Mais cette spiritualité-là doit être le guide oyo et que ça la biso ba plan pour te développer na yango. Oza ko sala bilanga yeba ke na ko sala nini mpona développer. Ba msusu ba ko sala sayo. Mais il y a un esprit au Congo que j'apprécie beaucoup. Et là, comme on sait bimi na Congo ya sika, tendance c'est la ke batu ba kopiaka. Malheureusement, les gens qui innovent ne sont pas beaucoup. À un moment donné, batu moko ba bande ko benga ba école, ba complexe scolaire, ba sali ba privé. Et comment qui ba complexe scolaire toute la vie de Kinshasa. Période mususu et comment il va pharmacie. Tout le monde a fait des pharmacies. Période mususu et comme biso ke lokonini. Donc les gens suivent, les gens sont en quête des idées. Mais biso batu tozali bino bozali ba intellectuel, bino batu bozali koloba makambu kotoyo. Toza ko sala news toza ko sala. Mais réalité zali nini? Je vais revenir pour na kolakisa makambu ya indépendance. L'indépendance, moi je crois que l'église kimbangiste nous démontre quand même une certaine indépendance parce que Batonga Kabiloko en fonction des moyens qu'ils ont. Ils font l'argent, ils construisent des maisons. Bien sûr, ce sont des organisations humaines, ça peut avoir des erreurs. Et Bazakotonga, ils n'ont pas de vaches à l'étranger qui leur donnent du lait, mais ils construisent avec les peu qu'ils ont. Ça, c'est un exemple à imiter. Mais qu'est-ce que nous voyons? Tous les Congolais se liguent contre les kimbanguistes.
Mais qu'est-ce que les Kimbangi se font de mal? Mais je crois qu'il y a quelque chose en détendre qu'il faut comment ces gens-là fonctionnent. Ils construisent des églises, ils construisent des écoles, ils construisent des hôpitaux, ils ont des fermes, ils ont de ceci, ils ont de cela. Mais tout cela, qu'est-ce qui est derrière? C'est d'abord les spirituels, puis les matériels qui vient après. Donc, les spirituels, c'est quelque chose, c'est un planning, une squelette. Puis, le matériel vient s'accommoder comme la chair qui va être sur le corps, puis le corps est animé. Donc, il ne faut pas que nous rejetions certaines choses. Mais, le spirituel est unique. C'est un centre où on est communiqué, où on n'est pas là. Donc, c'est ça le problème. Il y a Bisoba Congolais. Bon, Natelemina Nouana, pour Baninga. Merci. Comme ça, toi, que tu as un téléphone, tu libéré, on peut te donner la papa radio na Luanda. Azo sala so transmission kuna na papa mukulumpa na bande ko zana kati tozo ke ne pas bande ko na téléphone na libéré ba onanu mais ce qui na comprend papa Robert Mukolo ngolo baga ke l'église Kimbangi sezali par ya parmi ba solution ya nzela ya anti lynchement pour répondre na sikoto to kena ndeko na 44 puis 7 dd na suka et puis ndeko ko toucher 01 donc 44 to pesa maroba. Merci mingi ndeko na nazo benga na mboka Angleterre en tout cas na cette émission à Londres na cette émission na onyoso ozosala makambo ya lelo nyonso na bato baza okwa na bonzambe na bato baza okwa na bokoko ezali kaka eloko moko mais loko na sepeli na oki ba expression ete tozali conditionné et tozali stimulé tozali programmé de connaître na bakiselo moko nous sommes conditionnés ba conditionner biso vraiment na eloko wana. Qu'est-ce qu'il faut faire de nous komoko alobakwana? Nous devons sortir de cela. Il faut tout longwa na dimite ke ndeko zangwa na ndenge yezo fa émission na yoboy mundela zo conditionner lisusu non au solongwe il faut tout bima réellement à 100% na kati ya biloko amero conditionner mutu ya kosala mutu parce que assez c'est assez et coquille vraiment et coquille. En tout cas, dans l'ultime sala, dans l'ultime émission, na era suka, na zan vraiment ne belé à Oleba. Mais tant, moi na karabande de kobelé zate, est-ce que na sengio pardon, au cours de l'émission sous prochainement comme ça vraiment na loba quand même et belé na ngina loba, parce que ngana za ko croire Jésus ezalaki mutu mwindu. Bokoko baloba ka bokoko wana yango ne la Bible. Eza bokoko mususu te. Eza biso ba mutu mwindu to la Bible. Biso to koma biloko wana. Si mbango la kisa biso yango yiti moko la kisi biso yango yiso za mundele te yiso to samela kaza mundele te eza bokoko na biso ndebo nzambe yango nde sala biso ndeko vraiment eza mingi te nazoka ondengo zoloba na sana besoin mission bo isalema prochainement vraiment na kota vraiment en détail na le ba moi eloko na sana ngo va commencer partager ngo vraiment biso nyonso na ce qui on a peut-être mais bon ba ke bonzambi bokoko za mutu moko eza yesu c'est nous biso bato mwindu ndeko sana nyonso na mukili tolongwa na programmation na tolongwa na conditionnement wana tokoki kotikala wana te ngana sina logo ndeko za mwana na yoka ndenge lobaka osolongwa mutu nyonso to alongwa en tout cas on a pas l'émission à pardon ça là on lit tout prochainement s'il vous plaît. Biangoyo matata ya mwasi na mobali sila tena mokili mama oh mama likambo nini nzambe osala biso mibali tosalelaka basi bango baliaka balataka biso mula mobimba patalo moko na nzoto ye oh mama. Merci pour l'encouragement au Pessingaï. Peut-être pour la première fois, nous avons encouragement à Boye. Maman, le Cambo, tout ça, nous avons un carte, tout libéré sur le téléphone, et puis nous avons un papa, il y a Luanda, kuna. Et puis, tu as papa Luanda, le cas où tu as marqué le bon, toujours un numéro 01. Papa, radio, n'a pas ça, malo, bakuna. Ok, Matondo, eloko nalingi kobakisa, nous sommes déjà vers la fin d'un système mokozali universel, donc selon le plan divin ya nzambe ndenge ezaleli bamisala nyonso oyo donc
ezalaki déjà bozali komona déjà donc bato ya misala ya molili donc ya ténèbres bayebi déjà que donc nous sommes déjà vers la fin des systèmes, mais le but est que la fin du monde, mais il y aura des grands changements. Alors yangwana monike donc situation est ko salama, mais le kola ke bayebi nde to lobela ki déjà que situation nyonso donc révolution ko banda na RDC. Alors loko na linka ko conscientiser bino bande ko ba congolais, moi je suis angolais, bande ko ba congolais nzamba ti le kabo ya munene kati na congolais nyonso. Vous allez na pouvoir, ce pouvoir donc est plus fort que ba pouvoir bozali ko banga. Bo banga bangote na minduki na bango bangote. Iloko nzambe azali ko senga bo confier na bino moko na kibonzambe na biso zali kati na bino. Vous avez cette pouvoir là. Ceux qui donc bino donc bozongi ko consulter pouvoir zakat na bino bo convaincre. Iloko mosusu zali wana il faut ko zwa. Donc mikuwa ya président Mobutu parce que Mobutu akotaki na makamuka ya molili ba mema muto oyo vraiment akoma après donc Kabila oyo bazo mikuwa ya Mobutu ba mema ngo donc na Kinshasa kuna na manifeste de l'ancele et place ya salaki makambo na ye donc ya mabe basalele moze wana bache wanda. À part cela donc mboka ikozonga nango na normalité makambo ko changer eza susu musika mingité ezali question ya kaka ya temps, mais ndenge zali wana faut na conscience que vous avez un grand pouvoir kat na bino le reste des ana les ont dit bolanda batuté nzamba pesi conscience ndenge mde korobela auto kulba wana et il faut donc se conscientiser les grands pouvoirs la connaissance za outra kat na yo moko kibonzambe no pezaka kati na yo moko tango dongo zali guider avec en sintonie na bonzambe za kati na yo tu peux savoir connaître les choses ba mikanda bazo pesa biso za pe batu bango bazo ba connaissance ango na kaka na ndenga to ba système toujours bela kaka ya bango moko ya za kibonzambe za kati na yo moko tango za na contact aligné avec votre Dieu qui est votre à l'intérieur. Et c'est là qui vient des réponses, c'est là qui vient des solutions. Tous vous voulez donc zali kat na yomoko. Alors, na suksi binowana, nzamba pambo la radio li solo, équipe pambo la pe moto organiser programme oyo et tout ça donc on démater na balasi mais qu'on continue pour la commission. Merci, obrigado. Wane zalaki Radio Gospel Deus Poverados Rwanda kilamba kiashi. Wande tozali kotombela bandeko nyonso na ngola kuna merci mingi na ndenge boza kosala retransmission en direct na ba station ebele oza la fibre optique na ba ordinateur ebele comme na banda presque ça partout vraiment nzamba pambola bino na retransmission boza kosala na ebiete lobby tokosala suba émission ebele ensemble na bana nyonso baza na kati ya Angola kuna. Alors pona ko balayer situation na kati ya studio nazo pesa na lombango na ndeko telefone na 01 et puis biso tika na kati nde ba toko tirer conclusion pour na minute suka ndeko telefone nyos na libéré bino à moins que mutu mususa telefone azala ona za komona te na pesi maloba na numéro suki na 64 comme ça tozonga ko tirer ba conclusion na batoza na kati ndeko na telefone 64 na suka. Allô Mamu toza ko yoka 5 sur 5. Mbukaza mwana zaka nga mama ngombo na venga ki na yoki réponse te na makamuna lovaki na yeye wande na suka na papa Angola batifika abaki ngoza mikoa ya président Mobutu na lobainde fo ba séminaire salama ya ngwana na nyina bakaka mukepo na ndenge na yoki susu watu wa partager en tout cas pona ngai oyebi histoire oya biso ba noir sito bito landaka ngo isala kanda moko ndenge zali awa eze biloko moko totala ngo nanu te po eza le passé omoni histoire wana tala filme ya kuntakite na lela na silika makasi kutu wana eza kutu série na biso te mesalanga pasi makasi ozoma ba histoire wana so tozotala ngo esalaka choc moko boye yango kaka ba haine ezocontinue kaka mais moi nde tozolelaka mpona makambo ya Congo mpona ngolo ya Nzambe asunga tolongola kotalaka ba histoire oyo ya kala mundele makambo oyo ya sala biso eza nde pasi so tobi tolanda yango bien te yango fo tolobela nde likambo tolinga to se sorti na problème oyo ezoleka na Congo eza bien te ozoma tolinga tokanisa oyo ya lelo totika oyo ya lobi mpona avantage na biso mpona baide na banini na force eloko ezosenga eza force mpona Congo moni
mutu tango oyo azokamba mboka asi alobi ke nde nazali naza na force basoda te eza lokola mutu ofongoli porte no na ndako na we mpa bademon olobi ke nde nga azali akuti naza na puissance mpe okeloba na yo soki na mosala nzambe oyebi te nde azali wana aza grand demon président afungolaki porte ntango ye alobi talaka banda ye alobaki makambo ke aza na basoda te mbala moko lelo oyo biloko ekoma obima oyo toyoki kuna bamaimai o kuna banani bakatange o boye biloko wana sikoyo obima mpo ani basentir ke force ezali te bongo sikoyo force oyo ya banani ya bamercenaire oyo ye azwaki mercenaire aza déjà cher par jour eleki kutile mosu na lupango mpe soki le mosu na somba terrain na mikongo mpe na kikole eza cher nini bagrenade déjà biloko oyo azotia wana eza déjà bacher baprix moko kute kokosomba biloko ebele na Congo ye atia yango age mais sikoyo wana se protéger kaka ye moko mais aprotéger peuple te ozomona biloko wana nyonso tolanda yango totika na kotala oyo le passé mundele asala so malgré ye mpe aza na kati ezosenga sikoyo force neti ya bacombatant na force ya papa tisi ndenge azali papa tisi palali te bokasi ndenge avandi azoloba te alali aza mutu ayeba iso nyonso bana neti batiombe banani ayeba ike kozala nango bo avandi sila siko bango bakomi neti basuivre ye mutu azokama mboka azoloba te soko amoni ya tisi azoloba te ye mpe akangi monoko ozomona bakombatant awa bazoloba bazosala bapaniki na bainternet na banini makambo na bango sikoyo bato mpe bazozwa yango kuna na nini na président nde ezali wana na bango bata gouvernement wana bazozwa malobo nyonso bakombatant bazopandana bango mpe bazokoprendre ngo ezala neti eloko moto ozotourne kaka nango ezosenga sikoyo force moko fe kita ya kote oyo nde ya bango bana mboka ya tizi mpe aza na kati ya terrain donc ozomona ke changement kozala te tokontaka kaka toza bata pasi toza neti sikoyo tozolela tala neti sikoyo ndenge babelge bazoprotege barwandais est-ce que kokondima mais ndenge tozali afo toyeba yango ke guerre barwandais ata baprotege bango ndenge nyonso ata na poto ata na afrique acte oyo bango basali bakopeye cher bakosouffrir kaka mbie mundele aprotege kaka rwandais wana ke enfant chéri na ye abombaka ye congolais azotikala kaka na mais eloko nyonso eza na ebanda eza mpe na suka fawasa bona baémission mosu eyaka esalaka mpe bato pasi na motema ke toyebaka epa towuti soki ne toyeba yango mpe nde toyaka si tointegre tovandi na bango mpe toza batiangi tozovivre bamindele yango tozozwa oyo ya bien mosusu mpe tozozwa te so tobi ke totiake na yango omona rena mpe poto yango ekobeba kaka mpe bakangi biso nyonso babi bozonga na bamboka yango mpe eza na baintégration te yango yanga na basakanga mama ngombo na basisu wana me nasenge eyano na oyo nasalaki interview ya liboso. Merci mamango merci mingi mama na ngai makambo nyonso toza koya nango eza moto biso nyonso mitema vraiment eza na esengo te yango wana baréponse mingi okozwa awa ngai mpe nazozela yango na bambuta oyo bazala mbuta Muzadi Kalala papa Mukulumpa papa Robert Mukolo na papa mama Fura bato totika na bango na kati naza sire ke bakopesa biso baréponse alors naboye na keimbangu na papa Muzadi Kalala opesa oya yo minute ya conclusion après mama Fura après papa Mukulumpa après papa Mukolo ngai kutu je doute que naza na conclusion parce que naza bébé na sujet oyo yango wana zo féliciter bokoko na ndenge bandeko bokoko na ndenge ba aider biso koyeba mpe makambo oyo toyeba kitela le passé pe tokomi kolobela ngo lelo oyo po totia pwana biso okay papa Muzadi na peso maloba. Papa Muzadi Kalala na moni azali te na pesi mama Fura opesa oya yo conclusion et puis to pusani to émission ngesi dans 5 minutes. Et conclusion nanga ezali boy. Toyebi ke ezali na moto moko ou bien ezana esprit moko esalaka bato. Siko esprit wana ndenge pe balobi wana babi ke Bible oyo to komona oyo. Ezali lokola Bible ezali vie oyo elekaki na Afrique. Doba ezali lokola batu oyo bavivraka kala ndenge bazalaka ko vivre nde bazwaka Bible oyo. Sikoyo Bible wana ndo ozomona bato bokoko chaque fois bazako bundana bato mususu parce que bato wana mususu bazo comprendre te que Bible oyo esalamaki na bato bazaka ko vivre kala oyo ba Afrika. Parce que soko tali ndenge to vanda na poto oyo bona nda malamu omona soko zoke na barabara ubi ozovanda na classe ubi ozosala na musala ba place nyoso ozovanda bozala na miso oyo bofongoli na matoyo bokoyoka
mais bozala na otala mpe bageste ya bandeko na biso oyo bazala loposo mosusu okokuta eza na baaction bamingi eza na bacouleur eza na baza kojue baje moko na kati wana mpe okomona ke ekopesa kaka ke eza kaka africain nde azali esika wana soki azali wana okomona eza lokola ezali elembo kitoko eza elembo makasi eza elembo ya mayele eza nyonso azali kolinga kuzwa siko papa zamana kokata na maloba te na sisi na note na kokontinue koloba papa mama ngate na banza papa mayamba kuna nayebi te soki mama kuna katani koma papa mukulu papesa yo conclusion. Oui, papa Zamboya rapidement minute Cécilie napesi conclusion nanga boye ndenge Yesu alelaka na poko alelo Jean-Marc pleure quoi ndenge baloba Jésus pleura na poko alelo na leli na kolobango un jour mais développement ya mboka na biso na leli na poko alelo na radio. Merci, bonsoir. Merci même ngai naza ya kolela penza papa Roger Mukolo ya yo conclusion parce que toza ko kende vraiment na ba minute asuka. Merci papa, merci Nabandeko. C'est vrai que ceux qui te les lient ezali émotion, c'est vrai na okota na maloba ya bate kasi likambo oyo to lukaboko kona biso boko kona biso ezali nini. Nous sommes les premiers à être créés. Dieu nous a créés. Papa Simon Kimbangu nous montre le chemin. Total akuna. Nzela na biso ezawana. Merci. Merci papa Muzadi soko zali opesi conclusion soko zali te. Alors na ko remercier bandeko nyonso bo assister biso awa mama fura na kosenga bo timbisi mingi na ndenge ya bokata ni ya na ndenge salemeli eza conditionnellement prévu bongo te. Conclusion za ka moko émission oyo toye na yango ezali po esala yo pasi, c'est vrai. Po yeba comment ozalaki programmer yo muto moindo po koma na bisika oyo yo ozali lelo yo, mais est-ce que possibilité ezali ke tobima na situation oyo question wana tokende kolala na yango tika nzambe apambola radio lisolo oyo ezalaki émission ya mon pays ma patrie oyo ezalaka toujours présenté par ngai ndeko na bino frère na bino Joachim Zambona bika tata nzambe ya mpungu kakulu saku munaye kakulu keba ya kutu na biso Tali Kimoko Grand maître Franco de mi-à-mort tes petits frères te rendent hommage Lokasa ya mbongo Utamai Mafebia Salon Gabriel Carlos Telecel Boss Matuta Epai wapi bomona babeta penalty sa gardien Biangoyo Matata ya mwasi na mobali sila tena mokili mama mama oh mama 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 oh mama likambo nini nzambe osala biso mibali tosalelaka basi bango baliyaka balataka biso mbula mobimba patalo moko na